Diana bota Gaïta te. Gaïta Diana za moi si Gaïta sepel suka sepel na ye. Nga na mokilelo ke bang sanga loko la prison na linga prison te. Et ces deux papas viennent en s'en calant en sa maman. Je réponds au nom de Bernard Donzinga Morage. Na Diana ma beza na ngote maman za bokilo donc akotika la bokilo donc c'est ça quoi. Je réponds au nom de Mogondo Mente, l'homme de Santa, l'ami de Che Guevara Mente, l'homme qui totalise 2000 ans, l'ami de Zulu de Nujak, autrement dit MP4 capitaine de l'équipe Balianko Baba Lembana Poso. Nazo saluer Venanga Bilali ici Gazali, pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné ces noms. Balingaki neba étouffé étoile mais na yego sentir pena que non ozolandelanga nini oyebite ke oh elo oh na olandelo nini yango yo nini nanga olandelanga nini oh mauvais souvenir boss mambote peno tuni pena que est-ce que boss mambote obala to ozamujingele ah groupe Kiras et Luanda Izali nazo répéter déjà na mambote pour jamais Gaïta ko koma que non maman nga na obala yo c'est impossible. Tout le monde a l'église catholique. Après avoir l'église catholique, on a tout choc soit bala de mystère Seattle. Le mot de français très ambigu et très jalouse. Bango peut besoin d'avoir ambition na bango bango ba yela na ba objectif na bango. Te o Che Guevara mente faut étoiler l'amuka, étoiler l'amuki les sous donc bango na nga pena donc peme. Ba o ba mona ngo cimetière c'est que baza ba faible. Cimetière tala ou avant théâtre ou libosa théâtre ou cima théâtre tel a bénéfice donc c'est mes enfants donc c'est tout bientôt dans une tournée donc pièce Zali et puis sur beaucoup de site mususu bon mon gag déjà oh c'est salami sala ba bon souvenir na boulot na ebani na ba boss logo la boss mambote na ebani na ba kolivila na Luanda na savourer na nous angolango et puis bo sepela ba pièce pena ya bien Izali donc yé moko place aza azokomi ye bakazane zoba parmi ya ba zoba ndenga pena pesa banzala nzala ndenge na pesa ba bruba ebele artiste akufaka te atikalaka toujours na ba oto yo kuta awa ya ngola ba bimina ngola awa nga makamona na kipa ngote makamona foko tuna ba oyo bazalaki ba responsable ou ba coordonnateur ya makaba matanga ba ngomo ba kesala buzoba ne ba sali buzoba boyezala ka buzoba Angola Ultima Hora News bo s'abonner na Angola Ultima Hora News émission na bina kitoko yango yo talaka ba yambi Che Guevara Mente po e bandeli ya émission za la ba Che Guevara Mente na baninga mususu balobi ba chaîne ya pata punya ba TV ba pata punya ya et comme trop tropicana et comme ebele mais ko sa bungalo te fo ebela balobi pour Holanda pena masolo ngo fo ya pena na www.ultimahora.com balobi wana pena idéologie ya yemo ingénieur Trido bolanda ba masolo vrai net bozui biso ba les phénomènes et so ba les rois de rire balobi www.angola dans ultimahora.com ya yemoko ingénieur bravo Trido donc yenda kangi masolo émission oyo eza pata punyate eza pe vous citer yango pena eza tsakudidi pe kitindindi. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre Flash Remède Show. C'est-à-dire, vous qui aimez Remède Show, désormais vous le suivrez ici, c'est Angola Ultima Hora News. C'est-à-dire, on est à Mambote avec notre invité, bon, mon est karaté. Donc, ma solo à Remède Show, désormais, pour la nom Awanakat, il y a Angola Ultima Hora News. Et les téléspectateurs Nabiso, pour la deuxième émission de Bino Remède Show, Nakat, il y a des boss Brada TV. C'est-à-dire, tout côté Nakat, c'est Mambote, tout sur invité Nabiso Zanan. Et ça, bon, invité surprise. Tout pour ça, tout le monde. Mon caméraman privé, Michika Moula Saladeus. Tout côté avec mon réalisateur ingénieur, bravo. Tout sur invité Nabiso Zanan comme surprise. Déjà, vous avez découvert invité Nabiso. Et ça, bon, Mugondo Nzinga, Che Guevara, Mente, l'homme de 100 ans. Donc, tout ça, quoi.
Bonjour Mounze Mugondo. Ouais, bonjour. To sepeli minko yambayo pe to tombeli yo boyo malamu na émission na biso Remède Show. Ouais, merci. Ngapena sepeli na ndenge boya mingai. Ça me fera du bien. C'est Che Guevara de l'ami désolé de nous contre m'a dit MP4 capitaine de l'équipe double revolver Balianko Baba Lembana Poso. Awa naza chez Mambote. Na répétera awa chaque lundi na mercredi donc c'est bon quoi. Merci. Merci Mugondo. Na lina bisayo ke ozala no pena l'aise. Pour mbala musiba question to retourna yo quelque part déjà batuna yo ango. Mais na Remède Show no batuna ko doki mbala musiba ko ya lisusu. Na lina iba pena pe ba téléspectateurs bazolanda biso na minute na kati ya The Boss Brother TV. Pe Angola Ultima Hora News bato yo balingaka masolo ya bien balingaka image ya kitoko et pas ingénieur Bravo Trido. Balingi bayeba est-ce que kombo ya Mugondo ezaka Mugondo identité na est vrai eza nani? Identité ya Mugondo vrai. Je réponds au nom de Bernard Donzinga Morage. Na botami na Congo, na koli na Congo. Lelo naza Mugondo mente l'homme de Santa l'ami de Che Guevara mente wana nazo saluer venanga Bilali. Et si Gazali, pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné ces noms. Donc, Bilali m'a appelé Sanga Kombo, Yone, n'a pas appelé ça Banzalanzala, n'a pas appelé ça Bruba et Belé. Donc, on appelle ça Kombo, Peleblo, Bazapé Bat. Donc, c'est ça quoi. Mugondo a botamé na Kinshasa, avant na Congo, mais là, s'est retrouvé en Angola. Est-ce que vous pouvez expliquer le parcours historique et ça l'année où s'est retrouvé en Angola? Et ça l'année où s'est retrouvé en Angola, artiste ne se faut tambola quoi, artiste ne se faut tambola. Et puis on a quand même entre tous les deux pays, donc on a katikati, kotabu maman, kotabu papa, donc tous a belé pe awa, tous a pe belé na Congo. C'est pour cela que Che Guevara s'est retrouvé ici en Angola. Mais de toute façon, un artiste, il faut que bimakape oye bakaba capacité na yo, na valeur na yo, c'est ça quoi. Mugondo, au banda théâtre ndengeni. Et banzela ni Mugondo alekela pour se retrouver Che Guevara mente l'homme de 100 ans. Osa banda wapi pe siko osa wapi. Banda théâtre ça dit beaucoup. Théâtre ngana banda teza déjà ya makila quoi. Na banda ngo teza ya makila tel que zalagi ya makila tokena ba église catholique. To banda ngo na ba église catholique après avoir église catholique ndé na ye na tout choc soit bala de mystère Seattle. Après wana donc Naïgo ça la groupe qui race de Che Guevara mente l'ami désolé de nous dire contre m'a dit MP4 capitaine de l'équipe quoi. Balianko Baba Lembana Poso donc c'est ça. Merci beaucoup Che Guevara mente. Nana profité na pesa mbote pa venanga Mister Seattle depuis Paris et na bo sanité venanga Bilali c'est-à-dire son abi Bilali bat musiba comprendre te quoi. Nana lo ba pena venanga robot. Ton abi kombo na robot n'importe qui taille bien donc ça ma sola sisilata quoi hein. Ya bana njili. Merci beaucoup, merci vraiment. Mugondo, l'activité na yo siko na Angola, ezoke ndenge. L'activité na siko na Angola ezoke nango bien, je suis à l'aise. Nazo répété déjà, groupe Kiras El Luanda Izali, nazo répété déjà na Mambote. Na otaro tout à l'heure que nazo répété na Mambote chaque lundi, na mercredi, donc nazalara awa lundi de 9h ti 16h. Mercredi de 12h ti 16h, donc nazalaka. Tant na banda koya kolanda publicité koloba ke na ozana Mugondo na émission ba question ya gebele ba question oza obligé te mettre to sepela o répondre parce que baza bato balinga yo eza remarque moko boye ba fanatique ba sali balobi ceux qui artiste a comme en Angola zo bana ko la cimetière ya ba artiste
c'est-à-dire atazana moto na uti na Congo azo pela pena mukolo ko na Angola boye omona moto ngo e ko kufa. Est-ce que yoko confirmer to ko boya? Na reconfirmer ngote pourquoi parce que pena boya ngote pourquoi parce que ngana na Angola. Mutu na mutu azana ambition na ye pe azana objectif na ye. Ngana azana ambition na nga o ngana ye la pe azana objectif na nga. Bango pe bazana ba ambition na bango o bango ba ye la na ba objectif na bango. Alors kolobake cimetière c'est trop dire. Et ça cimetière te ba o ba mona ngo cimetière c'est que baza ba faible. Tu comprends? Pardon Mugondo, nakati yo malobate. Nana lobelo ko muroboe parce que faut compréhension ça la pas bato ba Rolanda biso na télévision na ba internautes. Ba linga Mugondo mini. Ça dit mona mutu bina libanda azaki na Congo, azaki na lupemba ponga na ba Che Guevara mente pena partir à Congo. Moto à danger. Mais batan on se retambula tambul on est ko zonga na kati ya Luanda to ba vérité moto wana penza eza penza sous c'est-à-dire ba on dirait ah so muta komé on dirait masolo les olala. Na sens wana na lina loba. Oh, na sens wana moto na ngape bon ngape moto nazalaka moto petit lelo nazalaka moto. Donc base la ga ne ba image zo ya kalaté donc groupe Izal déjà bientôt dans une tournée donc ba pièce Izali et puis sur beaucoup tina ba site mususu bon mona ba gag déjà oh c'est salami déjà. Donc naza toujours na mouvement. Likamunyo surtout ezalaka na temps. Botiga penatan na savourer na no Angola ngo et puis bo sepela ba pièce pena ya bien Izali bo za la décider quoi nazaka ndé nazala pena otika la Che Guevara mente donc c'est ça. Oui, togolobela moi muke ba gag na yo pe ba projet na yo sima na ba film déjà au sali mais tolinga to mekato ba non le loko moko Mugondo tel que artiste na vie privée na ye abala azana bana to na Angola azana mujingile eza le rôle tuni boss mambote boss mambote peno tuni pena est-ce que boss mambote obala to oza mujingile est-ce que mutu pena nga tata munene boy pena nde na zape na boy tata munene boy na kozanga pena bana bien na kozanga pena mwasi c'est impossible. Donc pour d'interrogation naza papa bana. Mais question moko répondre tena kana lobaki papa bana to abala oza yo moko to ndengeni. On a zanga moko. Ah merci donc. Moni ko ça clair bon. Et ça qui to makasi po même ataba to ba Rolanda biso. Na zanga moko na Congo pe na zanga moko. Na mikili pe na zanga moko. Donc eza bon. Boyo kit Mugondo abala c'est-à-dire sans en candidature au PSA, c'est le moment profiter. Papa, roli to la logique hein, to la logique nga naza mobali alinga mwasi ye moko mais balinga yote te wana lungu manga na polémique nani ngo balingai nani balingai non yone muto meminga na polémique mais nga na kena polémique te nga na kende ngwana mobali alingaka mwasi alingaka te mais mobali mutalinga mwasi ya olingaka siko soki mobali alingi nde mwasi alingi c'est ça ya na boy na makambo parce qu'il y a pas de fumée sans feu makambo ba no comme milai boy. Hein? Donc, Apocalypse 21, honorer Nzaikou sur révélation. Merci quoi. Merci vraiment. Donc, moi, j'ai expliqué les bosso caméra zate pour Bolamu. Et bon, maman raté de Bolamu qui ndaka les bosso. Toujours dans le cadre de la vie privée à Mugondo Nzinga. Longo la théâtre. Est-ce que c'est une activité mon bassa la rapport et ça la peut être lipanae? Activité moko naza homme d'affaires. Bref. Donc merci. Donc Elingo Loba, à part théâtre, quand on que Mugondo le soka sa théâtre est au liatete. Mugondo lia na parce que ça homme d'affaires do abundana. Do akatra mabongo tazana mabongo na e. Apparemment guerre moko ezoleka entre artistes et comédiens congolais. Artistes et comédiens congolais. Questionner aux angate. Na yebaki yango bien que aux angate. Oui, parce que moi ezang ezate parce que ça makambo ngai moko nazo vivre. Hein, au moment où on que remède chaud, ba musuba musuba ibika komba remède chaud, ba ibite ke zakaroli ndomba. Ça déjà makam mususu bato baza pemeni kamba comprendre ngo. Bato nini baza pemeni ba comprendre. Ah madova les pétroliers l'angile mutazala ki wana. Siko makam nini bato ba comprendre. Et c'est normal.
Ouais, Mugondo, merci. Mais le rôle de Nzela na tunango, na tuna pena. Artiste comédien surtout ba oyo ba utaka Kinshasa neti bino ba utaki Congo, boye na Angola. Na ba artiste na to sali suni. Na ba artiste comédien oyo bazo bimela awa, na misusu ba bimate na Congo ba yeko bimela awa, bino na bango ndile bozo yo kanate. Alors ni nezo salama. Par exemple, mona ce qui événement mokoza, makamna lo beza onga na monaki, na matanga pululu na matanga dadi, mbara musu na podium ba opesa ba artiste na ba bima awa espace pas qui ne pas s'exprimer. Siko ezani parce que ba no réclament ndile bino boza ba jaloux na bango. Mais quand on s'expliquer un peu, ba to bazon d'abiso na katsango la ultima hora news na ba téléspectateurs na biso ya de boss brada TV, ba comprendre pe no juste ezani. Nga d'après nga na mona ina nga ngote soki bango bat ba monaki ba lobaki bon nga na mona ina nga ngote na mona ina matanga polulu makambo lekaki bien na matanga ya dadi aussi c'était bien passé donc na mona ina ngelo ma beza lakite pourquoi parce que ba journaliste nyonso o ya banini ba yaki ba salaki ba interview na bango ba o ba keno sala ba interview soki na bandenge ya mabe soki ndeni je ne sais pas. Nga makamona na kipa ngute makamona foko tuna ba oyo bazalaki ba responsable ou ba coordonnateur ya makama matanga ba organisateur bangonde bat ba oyeba po nga makamona na kotakate comme si ce comédien ya Angola ou comédien ya Congo ezala ya Congo ezala ya Angola polémique ni non basala ga musala moko basali ba groupe nga mona na ngangu danger nga ya nga nazanga na otikala nga bango pe basa bango ba otikala ka bango donc j'ai rien à dire na makamna bango nga na otala ya nga na osala ya nga donc esika nzamba otika nga ya mope na ozala soki nzamba élevé nga soit élevé nga donc c'est ça quoi. Mugondo oboyi na makambo olaksi bina ko sa netre. Mais quelles sont les relations entre yo et vos collègues na yo? Ils allaient bien, donc nous allons bien, ils allaient awa, ils allaient à Congo, tous allaient awa, nous allons bien, ils allaient au bazana Congo, tilelo nous allons bien, donc na ba oto yo kuta awa ya Angola, ba bimina Angola awa, nous allons bien, ba benga na ba tournage na bango na kendaka, makamna bango surtout. Ce qui est saigné nazala na ozala ce qui est na temps exact donc na zanga raté nazala toujours de près na bango donc à l'aise quoi c'est ça. Oui tozonga sikoyo na makamotali ba gag mugonda lobike bazela ba gag asala ki pe déjà ba gag tozela ba filmer asala ki déjà ba filmer combien de films na combien de gags au sali combien de films na combien de gags. Na tourné na ba film ya baninga ebele hein na tourné na ba film na tourné na pièce Miraesa 2 pièces c'est pas Miraesa l'impact de la parole l'impact de la parole affaire Aimo na tourné pas Moindo titre na ona ne bimité et na tourné les sous na ba na tourné na ba master ebele bagag na sali na ba petit na B13 na sali na ba petit belé na sali na ba petit ba mira ya groupe Miraesa donc na tourner vraiment bientôt pe bazomona pona nini boye ya groupe Kiras bientôt ba omona ngokaka na ba image na ba nini tout ça là donc tozali tozaka rapete ozalaka rapete ozalaka rapete ozalaka donc c'est ça. Mugondo, tolingi opesa biso intervalle moko, mais l'intervalle ngo slogan na yo, pour slogan na onde ezara identité na c'est-à-dire sur boyaka slogan ba comprendre pena que eza pena Mugondo nzinga quoi. Donc toyo kango. Ah, donc ba mélomane ba na posa ba yo kaka intégralité à je réponds au nom de Mugondo Mente, l'homme de Santa, l'ami de Che Guevara Mente, l'homme qui totalise 2000 ans, l'ami de Zulu de Nujak, autrement dit MP4, capitaine de l'équipe, Balianko Baba Lembana Poso. Danger, l'ami de Che Guevara Mente. La vie de Che Guevara Mente, la vie, alliage. L'ami de Che Guevara Mente, l'ami de Che Guevara Mente. Je salue aussi Sam Chintu.
au Congo donc Sam Chintu donc mbote na yo yango yo na yebi kozana Congo na regretter yo za na Congo ngana za na Luanda soki yo za na Luanda ngana na Congo sens inverse to ko renverser ngo siko turo yo na mikili ngape na mikili donc c'est ça quoi. L'ami de Che Guevara mente est-ce que musala nengo za kusala est-ce que rentabilité za mugondo a se retrouver na musala nenga zo sala soki na zo se retrouver tembe na sala ngo tembe na tika ngo balingaki nde ba étouffer étoile mais na yeko sentir penaki non te o Che Guevara mente faut étoile lamuki lisusu donc banguna na nga pena donc pembeni non moi banguna belé balingaki ba étouffer étoile mais siko banguna ngo pena ba moko ba sentir que non muto aza muto étoile ale ye moko ke sala buzoba donc bango moko ba ke sala buzoba ndenge basali buzoba boye zalaka buzoba na buzoba na ye esali pe buzoba donc na buzoba na ye esali buzoba ko Mugondo zala un peu explicite expliquer nan makamozolo batanga pe na comprendre te nani yango basali buzoba nani yango na buzoba meme pe na buzoba kasi na buzoba na ye esali buzoba na buzoba na ye esali buzoba bolinga bo étouffer étoile ya moto na buzoba na ye esali buzoba donc ye moko place azo komi ye bakazane zoba parmi ya bazoba donc azane zoba voilà. Mais au tigna na suspense non comprendre que point d'interrogation on est dans point d'interrogation bon c'est là on regarde na biloko ezoya quoi pona nini boy idée ya Che Guevara mente pona nini boy yango ne to kozela mais meka o meka mo mukiko décrire moi biloko nini bombi na pona nini boy moi ndam ko bimisango nyonso te wana da supu bazela ga biloko za na nzungu na uto loba wat mais quand même atan tsunga na ngoto yoka tsunga te na uto loba awa bazela kaka ke na ba komona pona nini boy. Ouais lokola mugondo oboyi na yo ko exception tsungu bito kanga mutema to zela to zela kaka donc lokola c'était ya ko dévoiler mbala moko secret na molo to ko makaka quoi donc c'est ça oui ils allaient loba ya Che Guevara mente l'ami désolé de nous Jack autrement dit MP4 capitaine de l'équipe quoi balien ko baba lembana poso donc pona contact ya Che Guevara mente ou bêti 00244 927 33 57 97 00244 927 38 57 97 wana ozo Che Guevara mente l'ami désolé de New Jack nous surtout aux en besoin donc tête à tête quoi chombo na chombo kitokos numéro WhatsApp to pesa sur téléphone ya WhatsApp ye ne to pesa numéro WhatsApp mais moment numéro WhatsApp ezate muto nous so sepelaka na Che Guevara mente so tali émission so sepeli que non lelo penatinde la Che Guevara téléphone ya WhatsApp bien ya Viber bien ya nini upesi roli obenga Che Guevara mente quoi kitokos na linga bino trop donc tozali to continuer mission tina suka quoi bo sepela bo za décidi. Donc, c'est facile quoi. Hein? C'est-à-dire, ceux qui ont CPL pena qui nous contacter par WhatsApp, au Sénégal, 00244, vous qui êtes à l'étranger, vous faites 945 954 769 né au Zwing Rolindomba et Rolindomba solo na pour na téléphone ya Mugondo. Pour talaka mona mai na biso artiste munene et au penato CPL ranaye, mais surtout to contacter na WhatsApp moi, ça donc ça la bien quoi. Boss Fadi Alino. Na ba vidéo na ba audio na ba fiche déjà naza mais sauf que nan na moni boss te dona limpe na mona boss kana sentir pena que boss Fadi Alino masolango pena ngwana hein donc merci quoi donc te bisabino que na ngola ultima hora news et ça masola actualité parce que l'actualité c'est tout événement qui frappe l'opinion publique par sa souveraineté ses conséquences possibles à la vie humaine alors to ko lobela actualité wapi na ngola ultima hora news c'est-à-dire bon s'abonner massivement à Angola Ultima Hora News ndebo so information à solo toujours dans cadre d'actualité Mugondo Nzinga invité na biso to linto ebeloko moko Diana alingi Gaëtan baza ba collègue na yo lokola Gaëtan aza mwana ya Gabi soi-disant Gabi a sepelité conseil no ko pesa
il a fallu que Gaëtan de alinga mwana moko ya âge ne mwana muketo ninga sepeli Diana yango sala que Gabriel créé polémique conseil européen c'est pas Gabriel et pas Gaëtan et pas ya Diana eza bolingo eya nango bolingo bon soki Gaëtan te mutabota Diana bota Gaëtan te Diana za mwasi Gaëtan sepeli soka sepeli na ye ba lingana na bango na Diana mabe ça na ngote maman za bokilo donc akotika la bokilo donc c'est ça quoi bon pour ni Gabriel azo sepela na ngote yango na lobby ya za maman akotika la maman pour jamais Gaëtan ko koma que non maman ngana obala yo c'est impossible donc c'est ça donc c'est une façon ya roloba mugondo lobby que Gabi Gaëtan obalote donc ndeba kangena baona Diana ko tika no baona wana zanga te za masolo collègue na yo mugondo a lobby mugondo ngate ngana lobby te ngana lobby boye mama akotika la kaka mama ata mukolo moko te mwana koloba na mama na yeke no mama ngafuna bala yo te vous comprenez mama mwana okene koluka mama mususu abali na ye c'est ça quoi donc linko loba ndeka na lobaki mugondo alobi Gaëtan ko bali na mama Diana ça ngo problème te po ko bala Gabriel te donc masolo ngo pena ngwana toleki tolinga to tune logo moko ba projet penza ya mugondo nzinga sima ya ko bima awa na plateau oyo ne to sana kati mambote soka bimi azolinga sala nini e logo nini oyo azokanisa pona ye moko pona ba fan na ye pour le bail déjà likambo ba film mais eloko nini obombeli bango ya spécial minga lo ni obombela bango spécial basi bazwa ya biloko ba spécial bazwa bazela kaka wezoya donc artiste akufaka te atikala toujours lelo so totali lelo Dadidi Kambala tozana un système mais ba image ya Dadidi Kambala les a toujours ezoko loba toujours donc c'est ça quoi comme Che Guevara mente aza toujours en vie boza la peut toujours ya osepela Dadi kuta kufi bozo sepela kaka bongo ngam na en vie bo sepela te bo sepela kaka bo continuera toujours ko sepela kaka donc tozali peut ozala kaka donc c'est ça Dadidi Kambala ape mapena na kimia et sans oublier maître Pai Mangwaou pema penza na kimia pe to profiter to présenter ba condoléances na famille Ngolo o auté ko bungisa moko na bango moko ba artiste a en Angola Elsie Ngolo donc to présenter ba condoléances potage ngoma on est ensemble ba passe au besoin de ça biso pa na kati Angola Ultima Hora News to le kiango et remède show sans oublier Rolindomba pe asoli kan ba difficulté wana na bo sanité ndeka na lobaka honorable Alita Chamala à l'Est Kabana Congo Liké Simon Yasta Fresh qu'on laisse Sabana Souka Nord et sans oublier la référence à Souka Nord chez des Panama Bilengezanga Souka. Tout ce qu'on est toujours invité na biso petit à petit tout ce qu'on a Souka émission na biso. Mugondo lokola motu comme artiste et lo koni ya banga na vinaye. Et lo koni se yela ngana ndimaka yango pourquoi parce que et salama na mukili to na mabele pe to zonga na mabele donc eloko bangisa ngeza te mais nga na mokili eloko bangisa nga lokola prison na linga prison te na linga cachoté donc c'est ça quoi pour waneza secteur mususu donc secteur na biso secteur wana te mais de toute façon donc eloko nyonso ya mokili on est tangami ya mukili donc na lingango quoi c'est ça na sepeli parce que mugondo atambula na malamu mugondo azwali ba problème na batute basi bataki parana été asimba na pe biloko batute donc lingolo ba prison pour zoyer et ça passe pour banga apena prison mugondo tolinto yeba lelo oyo mugondo ce qui va jouer pour la production et ça facile mbala qui na la production oh bon na lobeza difficile et ça pratiquement impossible c'est difficile c'est facile donc moment nous on a dispo moment nous producteur ou à produire ou moment nous mutu nous on benga pona que na intervenir na eloko na za prêt au sala oyo na za pourquoi parce que na za apte dans on a vu faut za apte so za apte et là nous c'est là donc aux la na facilité à défendre en haut
Donc comme je suis, dans la facilité à défendre le Rognoso. Il y a un tout à l'heure que na répétera awa chaque lundi, na mercredi, na répétera awa groupe Zalara déjà donc chez Boss Mambote donc village Mambote donc yambanga maboko ya kufungwa donc na Zalakawa, na Liakawa, na Lalakawa, na Lamukaka awa makamno c'est Zalaka awa donc na Zalakawa. Donc c'est ça. Mogondo, merci beaucoup. Merci vraiment parce que vous êtes très clair dans la réponse nayo. Mais na kosenga pour trancher tout le belasco to bengango rien que la vérité. Donc la question na tout na osiko na osepela. Olobananga penza ba vérité. Pourquoi ba vérité parce que ba question outi pa nanga te ça pas ba fanatique bato balandaka biso na télévision bato balandaka biso na ba site na biso yango la Ultima Hora News na YouTube bato na ba question na ba investigateur pe. Tant que vous investiguez, c'est-à-dire ceux qui ont lobby, les camerounais, ça, on va continuer la biso image, la moto fongol total, il mis en haut, il y a un salaire. Donc, c'est un artiste, alors la biso vérité. Quels sont les bons souvenirs au Yosana, on a Moussala au Yosala. C'est-à-dire, Mougono sera talian au Lelo, alors il y a 6 signors. Donc, Moussa n'a pas de salara et puis ça a oyo. Ou soit, alors il y a des naïba na songolo pakala, na fulan de détail pour na Moussala na salara. Ba souvenir ni malamu Mugondo ana pour Moussala na ye. Il y a les bossos qui n'ont pas la veni, n'ont pas la mi Baudry, n'ont pas la mira. Donc, n'ont pas la barre, n'anga disons, n'ont pas la barre, n'anga non, on a déjà. Ah! Tala Moussala Che Guevara sali, on a donc na cima théâtre, tala. Ou avant théâtre, ou Libosa théâtre, ou Sima théâtre, tel bénéfice, donc c'est mes enfants, donc c'est tout quoi. Donc si je regarde mes enfants, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir quoi. Pourtant, on a tal là-bas, oui, Naza vraiment moutou. Donc c'est ça. Mais quels sont les mauvais souvenirs que vous avez rencontrés dans la vie comme artiste? Mauvais souvenirs, Nazoa comme artiste. Ezaga moko mais wana na chango suna mutu te poso na chango na mutu na ko craquer na ko craquer o eza pena ke non bo vandina allo bana yo ke non olandela ozolandela nga nini oyebite ke elo na olandelo nini yango yo nini nga olandela nga nini mauvais souvenir mais bon souvenir na boulot na ebani na ba boss lokola boss Mambote na ebani na ba kolivila na Luanda na ebani na ba Dani Makondolo na ebani na donc belé na ebani na ba Alex Fumusi grâce à Moussa na ngana ebani na ba honorable Norembungu les nouvelles vice-gouverneurs il y a ville de Kinshasa. Monsieur le vice-gouverneur, je te salue en passant. Donc, grâce à Binonde, Lelo, Che Guevara, Mente Bazali, pourquoi? Parce que film Aliboso, Che Guevara, Basala, mariage à Miraye, Sanada Didi Kambala, c'était vraiment empereur Nerombung, qui partenaire. Il y a pièce Ouana, donc je te salue en passant les longs en Angola. Na Lingago Ming, donc, on a toujours des cœurs. Donc, c'est ça quoi. Naïbanina Bruno King de Wish. Donc c'est ça quoi. Naïba ina Bruno King de Wish. Naïba ina Brinon Ndom Brinom. Donc ils appellent Belé quoi. Ils Belé. Dès que nous avons bino que tous en Mugondo. Et l'objectif est ça que boye bani les autres pas Mugondo parce qu'un bon temps l'émission n'a pas sur les casuités. Il a fallu tout coûter nae. Il y a beaucoup de nanga bo moninga to sel l'émission na bino en tout cas. Et ça linga bien vraiment beau. Quand on a un banc où on a 6 na on a zana yo pena donc na zana quelques questions na bakisa pano donc manunga banc où mugondo na zana yo mama nanga makambo Bruno Manzambi fois yo kango po esala moi ba plaisir quoi pour ceux qui a yo qui sala nga pe bien te quoi vous comprenez nga omoni émission oyo na s'appelle nango vraiment donc Boss abonné mingi Angola Ultima Hora News boss abonné na Angola Ultima Hora News émission na bina kitoko yango talaka ba yambi Che Guevara mente po e bandeli ya émission za la raba Che Guevara mente na baninga mususu po soki nga na fongoli nde yango nde nzela donc Angola Ultima Hora News bo landa ngo mingi donc boss abonné vraiment massivement
boza décidé bo sepela bo s'abonner Angola 8 ma Air News bo s'abonner kitoko. Merci beaucoup. Bino batu bolingaka information en temps réel. Bino batu bolingaka ba image ya solo. Bino batu ma solo ya image ma solo esaka ka moko na kati ya Angola Ultima Hora News. C'est-à-dire ingénieur Bravo Trido, mon réalisateur et caméraman nanga privé Michiga Mula Sadedeus. Ndeto so continuer ma solo na biso na mugondo po azapene abiso le lokwa to beke aza abiso akosepelisa biso quoi. Tobo sanité mère Nadia Zikondolo Massive Isabelle, c'est-à-dire zalaka na yo parce que liboso na muso azate simana yo pe muso azate po papa zali quoi, hein? Mutema peneza la pio quoi. Mutema pena ezala penza pio. Un dernier mot pour notre émission d'Abissou Alelo. Un dernier mot pour l'émission de nos la société non, il y a une émission de mais vous s'abonner ming pena Angola Ultima Hora News, vous s'abonner kuna vous allez dessus donc vous allez kaka na ba image ya bien makamba bien et puis chaîne ya bien ba histoire ya bien ba émission ya bien makamba nyonso awa na Angola Ultima Hora TV donc ça makamba bien news hein Angola Ultima Hora News donc ça na makamba bien vraiment bo s'abonner vraiment bo s'abonner na Angola Ultima Hora News bo s'abonner vraiment donc vous allez décider mingi balobi nanga un dernier mot à la dernière mot comme un dernier mot à la dernière mot j'ai fait un dernier mot à la dernière mot. Il y avait un papa et il y avait un maman, y compris des papas. Et ces deux papas viennent en s'en calant à sa maman. Comme sa maman, en ces bouts de Vierge Marie. Et sa maman est Vierge Marie. En ce moment, le maman venait en ses papas, en deux papas. Un deux papas qui s'est confié à maman. Que la maman avait dire aux enfants. Oh voilà. Et que c'est juste. Et c'est voilà. Et c'est que j'ai considéré comme la considération de la considérer. Comme une considération, ça considérait les considérations. Et ça avait donné les considérer en confédération. Oh, quel mot de français. Français très ambigu et très jalouse. En tout. Attendez. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. Angola. Ultima Hora News. Vous permettez de seka quoi, vous permettez de donner seka parce que Mugondo a bomi ngai quoi. Mugondo, nous allons kamba remercier mes paya batu na biso pour bon basunga biso mo Mugondo zo moi tikia zo moi loko lia et ça la moi bien quoi, hein. Donc pèse la bango pena moi ba mbote kandeza ça va bien pour na kati ya remède show. Angola Ultima Hora News a pèse pena opportunité paya batu ba s'exprimer. Donc il s'exprimer na yo pena. Na remède show batika nga pena batika nga tanda s'exprimer. Na kubandana na batapoto après na Angola na batapoto na pesimbote na Arlette Zinga petite sœur propre ya Mugondo Zinga motema ya bébé ta kololo na pesimbote na Nelly Ntseka motema ya Frank Nelly Ntseka mama leki propre ya Mugondo mente na pesimbote na Lidi Nzinga le grand frère propre ya Mugondo mente Lidi Nzinga je te salue na pesimbote na Gisèle, mère double, Gisèle Ntseka, petite sœur ya Mugondo na Allemagne. Na pesimbote langa lisusu munene na Dani Makondolo na Bundes. Na pesimbote lisusu na Dani Mbala 1000 jours 1000 lamba motema ya Bibi Mafuta. Wana na France na Lyon. Na pesi lisusu mbote na ngai epai ya Ziko Ndelo mon ami propre. Zikondelo yanga yangoyo
na pesi lisusu mbote na nga lisusu epa ya Bodrive Baka Vodafone wana ndoyi ya mwana donc Bodrive Baka Vodafone ya yo yango yo na pesi mbote na petit frère na ngai na yesiko na Angola na pesi mbote na petit frère na nga petite sœur na ngai Igeti Mata na pesi mbote na Don Miguel na pesi mbote na Empereur Nerombungu na pesi mbote Empereur Nerombungu na Congo wana na Congo na pesi mbote na Boss Mambote na pesi mbote na Rolindo Mbasi Rolindo Mba na Angola lisusu na pesi mbote na ba mama nyonso ya Kikolo na pesi mbote na ba mama nyonso ya Kikolo oyo basunga Che Guevara mente ba mama wana nyonso ba bossa na Che Guevara te tous les mamans donc mère Nadia Shikondolo donc mère nangai Hortense Tansia ba beauté nzambe monene ya ba mama na Kikolo kote maneti yende ba maneti nyonso bomona Che Guevara chaka na misu eza mama wana mama Hortense maman Hortense yango donc c'est ça quoi donc bino nyonso na lingaka bino mingi Olivier na Luanda nani Olivier na Luanda Amarula mwana pakoli lisusu donc ya yo yango yo B13 na Luanda petit na nga Bruba lisusu na Luanda donc papa na Yebela vision donc yango na lingaka bino mingi donc je vous aime merci. Merci Mugondo, tout est bien qui finit bien. Topesio, merci parce que vous répondez à l'invitation Nabiso favorablement. Vous qui aimez l'information, vous qui aimez l'actualité, il y a qu'une seule adresse, Angola Ultima Hora News, là où l'information se donne en temps réel. C'est-à-dire toutes vos publicités, vos promotions, ici, en Angola Ultima Hora News. Donc, vous nous faites parvenir vos courriers si Angola Ultima Hora News @gmail.com et numéro Nabiso Ezaka Moko. Vous qui êtes à l'étranger, vous faites 00 244 948 874 090 ou vous faites 00 244 pour vous qui êtes à l'étranger 990 753 835 ou on a besoin ingénieur Bravo Trido, c'est-à-dire pour nous contacter Rolindomba par le biais de son téléphone. Vous faites 00 244 vous qui êtes à l'étranger et 945 954 769. Je répète pour une bonne audition, vous faites 00 244 945 954 769. Wana bozui Rolindomba ba suggestion na bino ba critique na bino tokoyamba yango parce que yango ne sala rabiso potozala. Je profite de l'occasion pour na pesa mbote et pas il y a des crises. Na pesa mbote pas il y a des crises. Et na bosanité mama Charlène Chalamama masolo ya mwamba na mbisa kokauka na shkwanza. Donc merci na yo quoi. Et je ne peux pas terminer cette émission ça pour autant et remercier ceux qui nous suivaient depuis Paris, Franklin Fijosi Kipwanza, Eric Kipwanza, autrement dit Kulutu, Beros Bokote BCI et aussi Olivier Gislain Voula en Allemagne. Donc, vous qui aimez la bonne information, restez branchés, abonnez-vous massivement à Angola Ultima Hora News et Chibambalo Soukanor. Merci à vous tous qui nous suivez et le rendez-vous est fixé chaque jeudi, Tozanabino et chaque lundi, Bourlanamaso Nabiso, toujours dans des boss Brada TV. Donc, Topesi Bino, merci, Bino Atbolingaka. Masolo Remède Show et na bo sanité caméraman nanga privé ba caméraman bazana bango basala na bango musala basala ba image bien na bo ibinoté mais yé pena sala ga bien makasi pour asa caméraman nanga privé Michiga Moula c'est les autrement dit Michiga est le loin de dehors. Merci na yo quoi, sans oublier mon réalisateur ingénieur Bravo Trido Masolo image batika na bino botika quoi. Donc merci beto kutena sima pour la flash de Bino Remède Show. Ciao.